Shalom, nayebi ba musubo osepela ba musubo osepela te me botika na répondre grande dame. Nalandaka ye na masolo na ye bien que mingi eza lokuta mususu mpe eza solo mpo alukaka bese c'est normal koluka mbongo me nga jamais natikala kopesa témoignage na CFMC nayebi te so video yango eza to audio yango mpe ezali ndobake osala l'intelligence jamais que la mona ba voisin dindaka que léona démentira. Et deuxièmement, jamais nazala mona leki nanga batina na quoi a que ça la soki nini ba violer batka jamais violer mona ndako nanga. Peuple congolais nzamba sunga biso mutema na biso ebonga. Yo kana biso na kutana mbaya nanga 17 ans et le Seigneur a permis ce qu'il a permis yanga konki yango wana. Et Bibelobi, ayebisaki Paul, ayebisi etanga lobi longo la konku ya lobi ma grâce te suffit. Nga la zo bisakoli. Na kuna bali te sena ebisinga. Na nzela mo sakoli papa mbaza biba lobi okobota na kimobange. C'était le message que na omona na doutaka na prophétie mais et comme la réalité. J'ai béni le Seigneur parce que dans notre vie à Zakonki. Okoza po bota me bana ngota nsuba kuma bakulu na bameli batrombe eza mama mokazo lela likoya bota bana me ngai na boti bana molimo mama Sarah la mère des nations bana nanga na bokoli ba ofele ba abandonné ba on appelle si bolingo aujourd'hui je suis une mère heureuse on za bakoko na on za kombo tamsu yom toboto zo ngote zamba pambolo poto matsinga minatio mais pourquoi ça te kota makamuto to sala o ko sake frère Moïse akaboina mwasina ne fais pas ça tu es une femme ozolo na olono la bana yo nzamba pamola bino balamina biso weba ke congolais basala ebongo na ebi ke osebate maman répond pour animer laissez-moi quand même parler à ma sœur je l'aime beaucoup na ebi ko zolo kambongo mais tika tenzamba pe sombongo ya propre nega pe sakabaninga c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive elle ne se fait sur aucun chagrin et swingate je suis très bien et Dieu m'a béni avec un mari qui m'aime et je l'aime et avec une famille et des enfants adorables. Soyez bénis. Shalom. Nayebi ba musubo osepela te me botika na répondre grande dame. Nalandaka ye na masolo na ye bien que mingi eza lokuta mususu mpe eza solo mpo alukaka bese c'est normal koluka mbongo me nga jamais natikala kopesa témoignage na CFMC nayebi te so video yango eza to audio yango mpe ezali ndobake osala l'intelligence jamais que la mona ba voisin dindaka que léona démentira. Et deuxièmement, jamais nazala mona leki nanga batina na quoi a que ça la soki nini ba violer batka jamais violer mona ndako nanga. Peuple congolais nzamba sunga biso mutema na biso ebonga. Yo kana biso na kutana mbaya nanga 17 ans et le Seigneur a permis ce qu'il a permis yanga konki yango wana. Et Bibelobi, ayebisaki Paul, ayebisi etanga lobi longo la konku ya lobi ma grâce te suffit. Nga na zo bisakoli. Na kuna bali te sena ebisinga. Na nzela mo sakoli papa mbaza biba lobi okobota na kimobange. C'était le message que na omona na doutaka na prophétie mais et comme la réalité. J'ai béni le Seigneur parce que dans notre vie à Zakonki. Okoza po bota me bana ngota nsuba kuma bakulu na bameli batrombe eza mama mokazo lela likoya bota bana me ngai na boti bana molimo mama Sarah la mère des nations bana nanga na bokoli ba ofele ba abandonné ba on appelle si bolingo aujourd'hui je suis une mère heureuse on za bakoko na za kombo tamsu yom toboto zo ngote zamba pambolo poto matsinga minatio mais pourquoi ça te kota makamuto to sala o ko sake frère Moïse akaboina mwasina ne fais pas ça tu es une femme ozolo na olono la bana yo
Zama pamola bino balamina biso weba ke congolais basala ebongo. Nabi que c'est pas maman répond pour Annie, mais laissez-moi quand même parler à ma soeur. Je l'aime beaucoup. Nabi que zo lukambongo, mais tika tenzama pe son bongo, ya propre nega pe sakabaninga, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre qu'un chagrin et swingate. Je suis très bien et Dieu m'a béni. Avec un mari qui m'aime et je l'aime. Et avec une famille et des enfants adorables. Soyez bénis. Bonjour à mes abonnés, laisse que mon Dieu vous bénisse. Je suis Mbalali Bosso Landinga au s'abonner kaka. Maman Chabani a répliqué par rapport à analyse basalela qui est par grande dame sur YouTube. Bandego, conseil moko. Avant ya kozwa matière au fan de la joie, tant ya ko analyser ce que ya solo beza ya lokuta. Et ça, la vidéo, belé les carana YouTube, analyse belé et ça ya mensonge. Et ça, le kuta. Mais mon toiseau, il y a un gros temps. Mon toiseau, il y a un gros temps à gaspiller soy. Nga na ebi ma Chabani, na ebi balé ki ne nyonso, na bano babota. Nga na fandi na diomi, na ozone. Tozo foutela na lupangu ya salon Pauline. Maman Chabani na baleki ne nyonso basali sakasuki na salon Pauline. À l'époque moi aussi je travaillais na kati ya salon wana. Na bando sala na salon Pauline. Maman Chabani a foutela na Malueka. Luzizila pardon. Liboso entre Malueka et Luzizila. Parce que ezumi kolo. Nazai moi moké. Maman Chabani a sala intercession, groupe intercession, ya tongo dévotion matinale. Akanga ozoni mobimba tongo. Atie ba instrument. Tozo ke ko bonde la biso nyonso. Baleki na bango nyonso toyebi bango. Alors conseil moko nakoki opesa na bandeko ya YouTube. Avant ya kosala analyse ya vidéo ou bien ya circulation eloko moko boye luka ozwa matière na source. Luka ozwa matière na source et sara valeur et sara dignité ya malamu. Nga afanda na réseaux sociaux comme susu donc ba okosa ba beta histoire a vie na nga ya lokuta ba oloba mamba lokuta mutu pe azwi tabongisi mungongo azoloba pourquoi alokoti yango na wenzi ya réseaux sociaux alokoti yango na wenzi ya TikTok alobinga pe na fanda na loba azwi pe photo na nga mamiki otali pe bo asali bakako na ba commenter mensonge na mensonge. Bien aimé, le karma existe. Karma ezaka ko sala mutu mabete. Ezaka ka ko boma mutu te. Karma mususu pe pendant que zo beta lisolo ya mutu na mensonge, o vérifier te, o contrôler te. Ozala payer nango. Ce qui au futi te ba no ba ofuta. Et ça n'a pas chaîne belé à YouTube et baby ça va vie à bateau. Pourquoi? Bayamba bateau de bayana mensonge. Bayamba miyibi, bayamba ba criminel. Et ba vie à bateau bébé belé à bateau belé béba pour nani mensonge. Zamba pambola et c'est que c'est de Panama. Nalinga et c'est makasi pourquoi? Et c'est ce qui est là comment que je circule à olingana ko lokota ya balabala te akoluka les concernés pour azwa ya bio et c'est alukaka ya alukaka mutu oyaza concerné mutu aza na actualité pour yemoko abimisa ya bio et puis aye ko salela ngo analyse
bande robozwaka temps ya koluka mutu oyo yoki likambo nezo circuler zwaka temps ya ko vérifier et ça là bien et ça là bien mususu anima kwa kala zaka soki likambo boye 6h numéro moko Canada esi benga ya mwasi si s'agit appeler son conseil a appeler son conseil a rebi soki atika et puis au monde appelle au fan de la ngopete ekenda abongo bilokota ya ba vidéo na réseaux sociaux ko salela analyse ekitisaka d'unité ya moto bato bakomo kango mensonge aza lokuta beta masolo lokuta ekitisa valeur na kokitisa valeur pamba te matabisi nango salaire ya mabe likolo ya vie nona bana na yo tobi ke mutu nyonso aluka visibilité ces derniers temps mutu nyonso aza na besoin de visibilité mais visibilité yango ozoluka ngo ndenge nini nga na otia duti te na mama Shabani alobi bato ebele bayaka na masonge aliaka mbongo ya YouTube moi circulation ya vidéo mon pas à lokoti à vérifier ta fandi et j'avais na mutu mosusu oyelo lisolo a lokuta poisi misoka touche po anuire yo anuire vie na yo kaka azokotisa poison malembe na chaîne na yo ngeza bato ebele tellement que nazala nanga gentil na comprendre mutunga et puis na yamba mutu tout et puis tant na yambo wana na ozwa temps ya koyeba owa mutu ya malamu to mutu ya mabe na yebaka eza bato mosusu na baaktualité na mosusu balukanga mama fais que tokosala émission na bisi non na montagne so na kiti na osado sini po azwa ya bio parce que soko luki mutu aza na actualité a opeso ya kitoko kutu koleka o bapesaki yo na video visibilité ya malamu ezaka koya na vérité sur la toile kofonde te kolinga konuire mutu te po ozwa visibilité ezaka visibilité moko ya poison ya retardement nga pe na fandele kaka lokwa na sepelaka na ete na makeka mambo ya lokuta eza poison ya vie na yo ya lobi ozomi empoisonné ozo empoisonné bana na yo so boyebaka te soki yo ozwi yo te bana na yo ozwa bango erate bango te alors soki bozaka na basusi ya bana na bino na réseaux sociaux boyaka na masolo ya lokuta te kozwaka lisolo kaka te olokoti nayokaki bazobeta nga pe na yo kofanda non eza bilo mosu eleka na réseaux sociaux otalia le Saint-Esprit te dit ne parle pas ça lobela oyo mais au monde mutu mosusu akomi donneur de leçons ana maîtrise eloko te ana maîtrise eloko te avivre réalité moko te aya azwi kiti bandeko omoni na vie azo créer azo forcer misisa ne ya mutu et meme na réflexion apese loko moko boye bandeko le karma existe donc réseaux sociaux yaka na vérité kande triomphaka vérité kaka nde triomphaka vérité eza Jésus parce que eza lumière ndima ozala na baabone ata moke lokwa nombre ya misapi ya maboko na yo mais ovivre na kati ya vérité c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nzambe mutu apesa baabone nzambe nde apambolaka mais lelo na réseaux sociaux mutu nyonso alingi ka aloba eza bato ebele baya kopesa bato conseil oyo ye moko aviva te oyo ye moko aza na incapacité ya surmonter mais ya kopesa bato conseil
O nourrir ba ama batu na mensonge. Alors le ko yozo beta mensonge karma ezo zela yo. Tout le ba vérité. Oya maleme na ba vérité non maleme lokola ascenseur. Lokola escalier ozaka na visibilité. C'est très important. Biso to bandi na monde ya télévision, ya caméra ya ba Sony, ya ba caméra minene. To bandi na télévision, lelo YouTube ye on est dedans. Dona yebinde ni monde ya visibilité fonctionnaka sur tous les plans. Alors na banga rapona ko préserver vie ya bana nanga na âme nanga. Vous s'abonner kaka.